parce que nakalezala kinde confusion religieuse banda ko sambela pona ba politique mais lelo e comme nde ba politique ba komi ko sambela pona ba confusion religieuse donc peuple congolais azoye bati to kende wapi. Merci à vous, amis téléspectateurs de Tardo Télévision. Bienvenue dans cette émission Avis du public. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous un communicateur de l'UDPS. Il est aussi président à Parlement debout. Parlement debout, voilà. Il s'appelle M. David Djitunga. Avec lui, nous allons parler sur le dossier conflit entre EPST, na IGF et puis tout le monde. Italie, Seni. Mbote moi mboka. Mbote Maman Estime, c'est un grand plaisir pour moi. Il y a Dimako Ben Sangana émission lelo. OK. Nazali communicateur de l'UDPS Nangotoloba. En plus, mon président parlementaire de l'UDPS de Basfikin. Na collectif où ils allaient diriger na cordon Bill Yamoule Mayombo. L'homme à double brassard. En tout cas, Penapesi, merci. Naba Oyo, ba disposer tant na bango balanda David Djitunga. Pour Baby que nous sommes trop fiers cause à la Congolais. En plus, nous sommes trop fiers d'avoir un président, fils digne de ce pays, de père et de mère, président Félix Antoine Tshisekedi. Et puis, cause à la source trop fiers encore. Pourquoi? Parce que cause à la partie politique locale, il doit vous allez incarner la valeur. Il faut que la valeur. Il faut que la qualité tout que ça fait vivre pour l'intérêt général, pour la baninga comme UDPS. Et puis, nous allons saluer en passant. Hiérarchie à partir en compensant par notre président Jean-Marc Noudakabound, 520 gigamètres nagés, et puis à ne pas oublier aussi notre secrétaire général Augustin Kabouya AK47 Mamabouté, Mirora Mokozi qui fait l'équipe. En tout cas, mon amboka, tout le monde au Vimbi côté Mako, liste rouge, l'État mais Vimbi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, merci Mingi, Maman estime la question posée. Je crois que ceux qui battent Nazali comme on a un état où ils allaient pas battre, Nazala qui menacé, agressé le vendredi passé, na ba Oudjana Oyo Yafikin, na évité ceux qui quand ils commandent Yafikin, na évité à l'occasion de rien, Nazala qui na kata plateau, na bande qui ko défendre chef de l'État, na collègue Nabino Chikoumkadi. Na chaîne na chez sur télévision en pleine émission vers 18h na katika kandeto sur la boy tout le monde ba policier ba koti. C'était une émission directe. Bien sûr, de tous allez que ces acteurs en direct étaient il y a qui en rediffusé ba koti ba saccagé ba pied ba menacé à l'occasion de rien ba soda Oudjana ba policier biso tout le monde a bango na tenu à la police ba koti pour la légitime défense, Mimi Banda. Nakobima, on m'a appris que non, Moko Nabiso, il y a Moko va président parlementaire debout, Azaki interpellé dans la police. Mais tant qu'il y a un collègue Nangaï, Nan Peneba qui n'a nous combattu, je me rendais en mon uniforme pour la Kolukoye Bake Eza Nan. À ma grande surprise, Nakoye devant Baoudjana, ils m'ont agressé. Ba betinga ba musu ba komisinga box na bango ba musu ba komisinga ballon na bango mais nazo biso ke bazaki plus de 10 maman ozo ko mona bo écoute meki ko diminuer mais je crois que ba photo na tindela ki ope ba photo ba image wana ndenge tambolaki nazo biso na yebite ce qui à l'occasion de rien problème na bangote na kepe ko attaquer bangote parce que oyebi mikolo ezaka problème moko songolo pakala ce qui a ils a tendance de pes ne ba comme ça un problème mais tant que batambuisa ngo bongote parce que na yebi que naza innocent mais ne ko tomber et puis chose grave ko lo bakeno le ko la tomoni ba politique ba côté ici ba linga ki ba côté tribalisme et simbité to telemeli yango ba confusion religieuse pardon ba nga ba côté tribalisme to telemeli yango simbité le lo comme peut ko kende na tendance ba policier ya koloba koyoka un commandant ya bataillon koloba kebino baluba bokozonga ndela mokolo parce que basimba zongi basimba
bongiseli bino déjà nzela po bozo Voilà ngaba. des balobé na yo. Mais je vous dis, un commandant bateau na combat major Guy. Baza responsable bateau wana. Eringa na kei ba menace ba casse ezali ba koyiba tout ces salami. Eringa nazo kende pona tala ndeko nanga o ba interpeller na lukana ba izanani. Ndena tombe na maboko bato na ba récupérer na saboter ba yibi bazwinga mbongo na ba poche. Non, et bato tout ba ebinga et je me rende na koma pembeni wapi ndeko babaki azaki interpeller ba kezala kinani na mikutu devant policier bazaki 2-3 batuninga okeyapi. Elle a une pèse réponse qui n'a aucune place boy mbala moko li kofi. Eza na système na bango o question yi bazo linga basa le personne venga oye de mo bata balancer oye ça dit ba o ba ina sima o liboso nazo biso bakaninga na basi na bango na bana c'est-à-dire bazo memelo na ba pau. Donc c'est-à-dire que basi ya ba police. Mais c'est ça la question que je me pose. O to yebi ke ba policier wana sénateur a vu Joseph Kabila yaka na bango ezaki pour être basa la opération pour na imposer biso de fait au dictature na à la personne ya Emmanuel Chadar et simbité il a fallu bazo na place au bango sanine bazo bayela ki parce que fiki neza entreprise ya l'état wapi to bi ke ezali miroir wapi esike bana ko exposer ba richesse ya mboka na biso oyo régime passé et bomi fiki nandenga kosakana te à travers président Félix Otomoni que na makambo étali francophonie fiki les arrivé parmi cité pour la réhabilitation. Maintenant on ne comprend plus rien que non fiki est loin entreprise à l'état pour comment quand des policiers internationaux de Kinshasa se piquent en cycle ou bien le lengekan c'est traitement on a vu exactement que na kende qui commence ezate ke na kende ki makamunanga musus mais je me suis déplacé pour na kende ko pour na ke na komeki kutukuna te j'étais agressé ba yebinga ba téléphone ba yebinga mbongo tout bazwinga yango oui nazo biso ke to se demander fikin eza sous entreprise à l'état ke to komaka policier international de Kinshasa wapi VP Marcelo akoki ko aider biso pour le peuple congolais comprendre. Maman n'a pas besoin de vivre au Baoudian, on a basé la canafiki, au coquille condimate, c'est insupportable. Même à tabac au Kanamoto, mais faut m'en aller baso benda mutu na sama belé. Voilà ben on va torture. Baso benda mutu na ko, baso qui me so maman comme c'est que même à tamo mutu abomi, maman, tozana yo. Baye biso qui était dit tunga boto sa émission, azelle interpeller quelque part, ils appellent musikate. Et puis qui ça mais kanini oko ma place nga nazali pour na koluka koye balolenge kani na mikuti na maboko ya la police eza interdit où wana uza kwa kizina mais nazali ko makambo na koloba ezali ko kande directement na combat comme commandant bataillon major Guy Kalunga oyo azana ba lieutenant na ye na kata fiki qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui à travers laquelle nazali ko senga état de droit biloko biso to subir na 4 position tokoki lisusu ko subir ngo lelo te parce que ngai nde na saboy na perda ba bien na ngai mama style ba tebele ba rango te nga na bandaki kwa ko futa batu nazalaki entouré plus de 100 personnes banda futa batu wapi ngai j'étais un grand entrepreneur na mboka oyo par rapport na moyen onza ma pesa kinga na bande kozala tout autour ya bato et puis nazana esika ba référence o nganda koki kopesa oké na super lemba otinike David Kaba ko bisayo oké na rompo ngaba côté nani flat ozana kabata ba kotunike David Kaba bisa oké na Yupen en face souciat moko ezana ba ko biso qui suis-je mais so il l'autre tomba victime na tomba victime c'est à cause parce que je suis de l'UDPS à cause parce que je suis Kasayen bazo tumba biloko na ngai bazo buzwa yango nazo biso que j'ai tant souffert dans l'opposition étant que de l'UDPS et le lot n'a pas tombé victime il y a major qui n'a pas tunaye et puis chose étonnante ba montre ba le kobima na munoko un agent qualifié un commandant et puis na kati wana
na koyoka ba policier ba koloba ke président Félix akosala leloko moko te. OK. Commandant suprême o lelo ke butu moy eloko ezali ko déranger za social ba militaire na ba policier. Mama tant toyaka awa est-ce na défendaka makambo na sala? Na lobelaka makambo ya ngai to na lobelaka makambo ba policier po ete bazala na vie moko normal bana batanga kitoko salaire mata. Mais bato biso to ko na itando ke pour la kolobela. Ce sont les grands ennemis ya mboka na biso. Ce sont nos grands ennemis. J'attends bazal. Oui. Oui, non, c'est-à-dire que bango lokola ba ya ki ne mission na bango za ke ba imposer dictature et que simbité pour na bango cop wana barata cop. Donc c'est-à-dire ne bazana ba conception na bango chacun deux azana façon zali ko raisonner comment ya ko régler par contre vis-à-vis la mission au ba pesaki. Là ba betio ba sisi ale batiki okindi. Nazo biso ke el ba betinga leur commandant major Guy nda sali ke nazo premier soin parce que nazala ki nga kosa kanata ko makasi je vous ai envoyé des photos et puis ba événement ndenge le kanaki ndenge nazali bo avec mes propres moyens personnels ndenge na kozwa traitement. Mais na kosenga justice. Mais OK fondamentalement te point faire qui me na kosenga justice et ça la musala et puis tant pena kolobawa. Clamer public pe ko ki ko sala musala et que ba konzi va prendre dossier parce que lelo la police est à politique parce que bazali unité au bazali censé ya ko protéger peuple na biloko na bango na kende ki koyibate na kende ki ko bundate. C'est juste que je me suis déplacé de chez moi rien que pour aller défendre le chef de l'État et après l'émission on va plutôt qui visiter na baoutiana pena ko bimanande na tomber na biscade pour être nazala oh na mérité lelo to c'est sala na yendeko David Ditunga tokoti na si jeune biso mibali biso na mama likambo na biso conflit entre EPST na IGF point de vue na ezani malgré que nzoto ezabiente mais tant que c'est un Congolais opposé à la question de politique bah comment on a passe mais pour la côté ça bolingo na zana ngona mboka na parce que moi na koloba on nzoto ezabiente donc il faut na kota radio il faut na kota ba examen na ndenge pour na nzoto na ngaba luka batala lolenge kana sengeli faut na zo ba soin approprié mais voilà encore la question o izo ko yela na nazaki si naza surpris parce que na ba ki to ko poser ma ba question na mais tant que Congolais on a ligné mboka na ngai na kolobate que naza na ko répondre à la question parce que zali ko sala pe actualité en mboka na biso conflit o ezali entre IGF na EPST ngana ko kende na sentiment parce que bato ebinga za mutaba sentiment na kozala si na kolobela aspect positif et négatif ya IGF na kolobela pe aspect positif et négatif ya EPST en plus de côté na conclusion et puis makambo ke na qui des trois vas-y na bandina na IGF lelo soki toza na masolo ya carte visa qui batane ko bimisa mbongo na compte à l'état plus de 50 millions de dollars par mois lelo soki ke ba ministre miyib bazo kota prison lelo soki ba mandataire ya miyib bazo kota prison lelo soki eza na ba mafia complot songolo pakala contre régime financier na mboka na biso na ba niveau ya ba institution. OK lelo mutu même akomi ko banga et que ceux kaza mandataire ou tindele kaka mbote bonjour ceux qui bonjour wana eza accompagné na photo ya IGF malamoko bandi ko banga. OK lelo ceux qui même mandataire to ministre akomi ko banga ko détourner caisse à l'état ezali pona résultat au biso tomoni na miso à travers musala ya IGF papa Alingeti qui ne me pas de l'UDPS étant que c'est un Congolais. OK kala moi exercer musala ne zala kité parce que moment wana zala ki ceux qui a meki boye à titre d'exemple to mona kulut na biso le zolo bambi ko ba ke parents Congo ezali ko perdre 15 milliards mais to batikala ko kangata ministre mokote batikala ko kangata mandataire mokote batikala ko kangata moyebi mokote batikala ko kangata PCA mokote mais lelo au moment nous parlons ba mibignon surtout bazali ko répondre devant ba acte na bango na l'état c'est grâce ya IGF. Maintenant eloko ko ça la passe ezali boy comment na ko benda entre IGF na EPST na kenesko aspect positif ya EPST vas-y
avant excellence toni moi ba comme ministre ceux qui biso to ebaka ba école fictif ba NI fictif ba NP fictif ba école catholique conventionnelle fictif et ça grâce ya Tony Mwaba quand Mwaba neki ko démontrer le lenge kani misolo l'état et bandaki ko kende ndé a mérité parce que ici kaza eza méritocratie parce qu'il maîtrisait la matière ndé leur comme ministre et enseignement mais maintenant le mal c'est quoi il y a un problème et c'est n'a pas de bande qu'on a pas le sentiment parce que ça comme intérêt général par rapport à qu'il a fait bah le but que ça n'a pas tout oh bah y a qui pour na conserver bah examen wana des bah au nombre de 30 000 quelques salaire na bango et ça $20 to 40 000 francs congolais or que sengele ke kende bazo yango et j'ai failli à lobby que noté mbongo ne ko kende na maboko ya batute il faut le kananzela ya banque nde epesta lobby mais mbongo eza muke soki to lobby ke ekende na nzela banque est-ce que mbongo carte wana pour ba retirer na compte ba carte bancaire wana eza ya ofele to esengi bakata mbongo so bakokata mbongo na mbongo to continue la batu po te bazo comme nous salaire na bango to le lenge kan wap blocage et salami moi mes ententes de Saint-Denis et koti otokomi koyoka par-ci par-là ba komi kosakizane kolobake no tel m'avait appelé que ça na compte ya ba aminaye alors nga na kokota na ba conflit wana te mais tant que citoyen congolais na kozala na piste de solution conclusion na ngeza boué na ebi que excellence Tony Mwaba aza na souci à peuple pour na ko faire respecter sur le camp le peuple d'abord quelle garantie azali ko garantir bana mboka ke soki mbongo wana eleki na nzela banque te et ko koma mobimba na na destination. Et puis côté à IGF, ba pesa biso garantie parce que mbongo wana esengeli e comme mobimba parce que ça mukese belete. Oma tozali kolite que prochainement ba si va sande mwana longo de 40 000 et mata parce que eza bato wana soki ba pesi ba mbongo longo banite ko komona tricherie et kokota. Alors IGF mécanisme ni na en place pour la quota c'est ceux qui na nzela ya banque et kokoma en bon uniforme tout ça te bato anta ba ko retirer ba carte bancaire na bango ba kokata bango na mbongo wana te. Alors ceux qui battaient l'ona vino na bango et que ba garantie peuple congolais et que ça la malamu mingi mais à mon humble avis étant question congolais na kopé sa conseil d'excellence Tony Mwaba Keno atika IGF à procéder na façon wana parce que les ceux qui a s'opposer ayant trop souci ya slogan le peuple d'abord et quoi qui ko kende na lengi akanispe comme na destination et comme na nzela boyo boîte ezindaki oh ba criminel ba bimela ki batwana oh mituke kufaki na nzela en ce moment là à copé sa raison na IGF alors bato bazali tout autour il y a excellence Tony Mwaba il faut pas porter ba conseil à mala parce que ayebi ke bangune belé ya gratuité de l'enseignement bazali wana bazali kolinga présence na yete étant que ministre titel ya enseignement bako lukate mwani dusumo ko eya akoya na libulu pourvu que non IGF faille alba que non détournement. OK, sans plus tarder, nous citer déjà Naligi Olobiso 2 secondes seulement. PC Bisso analyse nos années par rapport à tout ce qui s'est passé à la CENI, confession religieuse à Sengi qui va prolonger encore délai au PC qui bango wana. Point de vue na yo. To landi biso surtout d'abord eko ça la passe. Parce que na kalezala kinde confusion religieuse banda ko sambela pona ba politique. Mais lelo e kominde ba politique ba komi ko sambela pona ba confusion religieuse. Donc peuple congolais azoyi bati to kende wapi. Yami balé ba confusion religieuse bango boyebi na bango faut ba kota théologie ba bima ba docteur na boye na théologie nazali koya OK nazali koya na yebisa ke kozala na 2 secondes te oyo eza yoko to znes voilà ce qu'on nazali koya mais to comprendre te confusion totale maman estime yebisa na constitution mboka na biso wapi ba koma ke non bao bazaka ka censé ya ko présenter ba candidat ya CENI il faut azaka ba confusion religieuse bota na biso article wana tozo benga to bazwa diplôme ya droit constitutionnel en commençant par Claude Nabiso prof Mbata
attendre la biso quel article aux allez quoi biso que non c'est qu'ils sont censés y a représenter ba candidat na seni base la ba confession religieuse étant question congolais moi je peux dire que non makambu ya o président ya seni batika kana suffrage universel peuple congolais mora votaka parce que nous sommes invité ba biloko nous surtout parce que manœuvre ezali ko salama 5 ans na SSC basé na logique il y a dialogue pourvu que ba garantir ba intérêt personnel na bango pour bazo lingate que ba échouer na mission bango ba pesi mission na ba mission ya 5 ans na SSC exacto que ne ba élection to que ne dialogue biso peuple congolais IDPS to le biboye IDPS azapre pour na ba élection na 2023 makambo ya dialogue na mboko yo ezate yango to ko senga que non maman toza na mboka moko wapi c'est la majorité qui gagne. Ata lelo balobi ke à titre d'exemple ke balongoli ndeko Kadima, Denis Kadima. Mais ceux que ba candidat mususu ba bonani. Mais c'est que la loi majoritaire ndeko zala toujours na moi à dire. Alors c'est pour vous dire que peuple congolais a posé yaba distraction en ati. On a ko senga to mona ki biso nyo surtout na lettre na réponse oyo kolut na biso après ça qui mos après ça qui a répondu qui c'est qu'on a SSC maman biso to na Congo wati obi ke zana mapone mususu pays DPS biso ke na terre mapone me pe salama nango ba proclamer pe Moïse Joseph Kabila président et puis ba institution peut continuer nango alors c'est pour vous dire que bateau ba viva expérience ya chaise ville c'est nous le DPS alors rien n'empêche ce qui le loke c'est qu'on a SSC ba seli ba caprice na bango batika bango et bon battement de jouer sur voter battement de dialogue exact est-ce que battement de jouer ba voter battement de jouer voter raté mais c'est aussi des histoires congolais est-ce que tu as bien en discrimination battement de jouer voter raté merci beaucoup baza à politique mais pourquoi pas bango pe alors bato ba ko ba keno ba dépolitiser seni na ko senga bango na bato liboso ba banana ko dépolitiser ba confession religieuse. OK, mot de la fin na yo mot de la fin na oti kosenga awa justice esalama par rapport na makambo komeli ngai na commandant bataillon qui oyo azali ba commandant bataillon ya Fikin ya ba ujana pour to éviter ba ujana ba dépendaka na banani ba dépendana na banani to éviter ba dépendana jena ka songo to banani po oyo alobaka na parade na ba mosala na terrain ezelo mususu yani bale tolingi concessi à malamu et ça la entre IGF na EPST parce que bandeko wana ba kozela pe mombongo wana et meka pe kosunga bango ya misatu par rapport ya seni ezake no assemblée nationale ezo makambo amen tout en ne pas se laisser se mêler dans la distraction ya 5 ans na SSC base à cette problématique batinda ngo na commission PH na 4 assemblée nationale ba étudiant ngo baba ngo na plénière pourvu que non ba candidat ba deka pourvu to gastos ya ko bazo ya ko vendre ce bureau à Seni pour d'ici la calamité 2023 to que ne m'appronomi parce que président Félix à cause de la reli avec pourcentage 99,99. Merci beaucoup Israël Mboui, les caméramans le plus frais. Je te salue. Merci beaucoup à vous amis téléspectateurs de ta télévision.